MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mote bande oba bolingo kana cadre actualité et l'obézai mon on a basantu na la kaki qui est aussi la continuité le lundi parce que temps ya rolobela marmonio sozali qui te vu que ba matière ezali en désordre monsieur sezoro pola na ropola toujours basantu et ezala kara ba pasteur na ba chantre et puis quoi ba tobele ba image vidéo église ya ndiko na biso Michel Bakenda ba travaux ninge eza ko kende e komo kende na suka église monene baza ko tonga mingi babeti mabako balobi mais finalement qu'est-ce qui se passe so za moyembo yembela nzambe finalité za ko koma pasteur to bi ezali parmi ba mituno batu na to eza parmi ba biloko zo déranger communauté on a biso Michel Bakenda ndo on Bakenda et à comment pasteur bon hein à comment berger pasteur tout le monde bon parce qu'il y a 5 sarabatu et azako teya pas azako sala service ndenge ba pasteur ba salaka et du coup to moni tanga na lobela mambo ya prophétie na ye awa soki parole de connaissance soki nini na mambo coupe du monde na lobaki e banaka raboy Bokalo Michel a comme prophète et va consacrer tout le monde va comme lenga ba pisingate oyo za na retard ba kenda déjà a comment na église on a zo ki on ka bongo et là tozomona misala ya église na ekomi na suka par rapport à motuno batuni c'est que je peux dire que c'est vrai muto benga ezanzambe mutu azala na badona ba talent mon côté à cause na moko mibale misatu mine ça dépend mais la nion se zana moko ezala toujours et dominaka et nion se dépend na nzambe il y a des gens oyo akoki ko banda na eloko mo asuki na eloko mususu ezalaka mais awa motuna ezali avant na komana motuna c'est vrai motarozala azana ayembaka mazape na ministère ya kozala pasteur to pas un ministre dédié il y a parole docteur évangéliste tout ce que vous voulez nous sezali nzambe muta bengaka et nzambe tanga bengaka tuna mutu atuna avia mutute mais a mutune ezali est-ce que bandeko oyo bayembaka nyonso bakokoma ba pasteur ezali réellement nzambe moi je crois réponse eza kaka na kotala bango par rapport ya o bazalaki na ba na o ba komi réponse eza wana oui réponse eza wana nakamwaka batu ba finga ka Roger Baka en lui traitant de jaloux je ne sais pas jaloux par rapport à quoi batu balobi que non il a bâti ministère na ye na ya critiquer neti nini bon nous tous neti nga baloba pe que non na ya ko critiquer non boyebino ça la différence entre critique jugement condamnation, conseil, exhortation et correction. Boye bindete. Yango peut-être neti bozala ba fan ya batu. Du coup so moni balobi elo moko contre moto yo lingara. Topo sepela nae rozwa yango mabe. Et pourtant, esengeli bozwa kana no temps ya ko réfléchir, ya ko analyser surtout avec l'esprit de Dieu. Déplace ngambo ezali. Parce que ce que j'ai compris, beaucoup se disent chrétiens, ils ne le sont pas. Et ils ne le sont pas. Caractéristique aux alamoi en Zambie. Critère aux alamoi en Zambie, bazar en côté. Le fait qu'il y a une église, il m'a mis bien chrétien. Et c'est là où les bas blessent. Bandeko bele oyo. Dans le but de bandeko nyoso ba ba pasteur bazan appel te. Mais la plupart bandeko na biso ba yembaka. Oh lelo ba komi ba pasteur. Sur 100%, 99% et ba bengami na yangote. Okoyo kozala na grâce topé na talent na art ya koloba ya koteya
Mais cela ne fait pas de toi prédicateur. Pardon, pasteur, parce que tout chrétien, tout enfant de Dieu a la responsabilité à exhorter. Ok? Il y a côté ya ba âme ba bongo la mitema. Mais comme pasteur, top ministre, c'est une responsabilité. Et pesa marana mutunyon sauté. À moins que nzamba pesa oyango. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs oyo a bengami a travaillé kana simamoto? Boyebi te hein. Ya mbomoni lelo mingi. Na place azalaka na makolo ya ndeko songolo ake fungo l'église. Pourquoi? Parce que ba consacré pasteur etango akei maramoke au fuata kana. Non seulement yemo wa baby a baby sipe batu misusu a désorienté a bomi ba âme. Et pourtant Bible zoloba pona ba tei ba ko rendre compte et jugement na bango ozala sévère. Pourquoi? Parce que pri à âme eza makila ya Yesu. Bomengo moko te na mokili ya bato ko somba âme ya moto. Même bozu ya Kongo nyonso basangisi yango ekobikisa ngate. Et Yesu asopa makila po bato babika. Et du coup tant oyori ozoya obanda na ko désorienter bato. Okozala na problème sérieux na Nzambe. Yango moni Bible zoloba malheur na ba faux berger, na ba faux prophète. Nzamba rozala na mawate na jugement kola suka na mukola jugement contre ces gens-là. Oba bomisi pe bazo bomisa pe bazo bungisa batu. Et on a le bana mutumo ozolanda ngai. C'est vrai, peut-être tu as l'appel. Mais yebaraki entre promesse na accomplissement valemo ezana katikati. Et c'est là que nyonso se jouaka. Ce qui préparation aux yeux en moté to razu en malamoté. Ce que l'équipe a étape au nyonso te sengeli. Hein? Au beta libanda nde ba congolais ba lobaka. Et ozala ya mawana pas c'est ça que ekozala ka yo mo côté. Maintenant, bah, ah, mais belé, oh, bazaki sans robika. Et toi, tu auras des problèmes sérieux avec Dieu. Bah, quand on a mon le prophète Michel. Michel, oh, abanda ko lo barakaka. Maman, banda ko sepeli sa roate. Mais et pourtant, il parlait de la part de Dieu. Il y a une Bible zoloba. Malheur, na bino oyo. Bato nyonso ba ko sepela bino, ba ko linga bino pe ba ko sepela na bino, mais heureux. Yo oyo bino batu bako yina bino, mais pour la vérité c'est ça. Le fait yako sepelisa batu to yako loba marambo o batu nyoso bazo approuver ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Et le fait pe yako loba marambo oyo batu bazala toujours contre ngelo bate ke nzamba zana yote. Na peut so comprendre. Michel, tout ce qu'il disait, roi nous a d'accord te. To yebi li solo wana non. To yebi en faute de temps moi to expliquer moi za teto. Mais Nzamba zalaka na ye. Nzamba ye roi ye ba prophète bo sanza bo tete michete. Mais ba msuba no lo ba mambo no sepelisa motema roi. Faut faire très attention. Maintenant tu en appel na ye. Ngana mona ba la sentinelle. Je ne dis pas qu'il est parfait. C'est un être humain qui a aussi ses faiblesses. Nzamba tinda ba parfait. Mutu mote na mokilio Nzamba tinda po za parfait, il y en a pas. Même moi qui vous parle. Nzambe so apesio et tinda okende ko lendi sabato kozongi sabato na nzela ko te abato koloba na par na ye atala rate oyo ozali yenda sepele za la bongo c'est ça. On a koloba na bino boye ba kako discernaka avec l'esprit de Dieu pour ba la part des choses. Ya malambozo ya mabebo rejeté. Quant à nos bien-aimés chantres, na pas si na motema. Faut na sala ta continuité à moi quelques minutes na lobelo mo eza tellement capital. Na yebisabino pourquoi ba musicien chrétien ebelé le loba komba chantre. Ya on muteza ilo mo capital. Non ça on a plus ou moins 2-3 minutes na vidéo ezolanda. Na loba na bino moko ba vérité cachée to pour ba yebité pourquoi ba musicien chrétien ebelé lelo bazo koma ba pasteur.
bayembi na nkolo, ba adorateur, ba komi lelo ba pasteur, ba prophète et autres. Na vidéo ozoya dans quelques minutes na ibisabino secret. Hein? Voilà, partagez. Que Dieu vous bénisse. Mbote bande oba bolingo to sa continuité ya ndeko na biso Michel Bakenda comme pasteur, église Yezo Tongama. Paul pas comme pasteur boyebi Paul Bakenda azala déjà na église wana route bandakala na auto loba na expliquer bino to pe na biso le pourquoi ba musicien chrétien mingi ba komi ba chanteur mingi gospel ouais eva bobenga bango adorateur machi ba comme ba pasteur. Par rapport à l'appel, je crois na expliqué na vidéo à liboso. Le fait c'est ma rotala avant et après, vous pouvez déjà comprendre ceux qui ont dans les bons ou pas. Et la plupart, Tomingi, Gloire et Tengamisi Bango et Salike, la place Bagumba Melanzambe Bagumba Melasunzambete. Alors, neti na ngambu mususu. Sacrifice ezalaka ba âme. Et une façon ya ko contrôler. Pour na kosala, il faut kosala ba adhésion, il faut kozala na contrôle abatuana parce que nazala clair na moyembi. OK, j'ai des fans partout dans le monde entier. Na musika, toyebani te bango ba ebinganga na ebonde. N'habitez sur vous comprendre. Bah ebinganga na ebibangote. Bah en États-Unis, en Europe, partout na Kinshasa, siko. Quand j'ai une église, ça va me permettre. Na sangi c'est belé. Et du coup nous en contrôle ya belé. Et les prix à payer, ndemitu abatuana pour votre information. Ana tangi kumba motote. Na lobite ke songolo aza ya ngoto pakala mais n'expliquez bien moko ya ba réseau to cause majeure. C'est pour les adhésions. Oui. 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 Que Dieu nous aide. Nous avons abisso. Le bota la raba passé à Batouana. Na ba présent na bango. Tant bana koyemba na ibandeli. Na katikati. Bakota basuka po ba chite ba comme ba pasteur. Bien que bazo continuer koyemba. Vous comprenez qu'il y a un souci. Un grand souci. Oyo galate zoloba, batu babane pendana molimo basukisi na nzoto bango wana. Bango wana. Na bona kota na ba mama misusu ouais. Ba message belé ba kapesa ikokisama belé aloba si bandeko na biso ba yembe kokisama. Na auto mona mikolo auto leka malheureusement faute de temps na okoluka vidéo anate vi banini leki moi ebele ba uta ko inviter Roger Baka na émission moko ba poser des questions sur Atoms abi 5 ans passé j'ai raconté Atoms aux États-Unis na ebisaka ye comment est-ce que akolongwa na humiliation bisika azali na église azali abis lelo o mamone ko kisamela tanzoto na lobaka na ndekwa keba na lobaka na boye. Atom c'est un adorateur. Ah, il est intelligent. Il parle bien. Il sait manipuler les choses. Mais il y a le bateke. Et salier pasteur, topé docteur. Ana contraté. Éloquence c'était de salamoto. Motei. Yangote. Toko yeba. Toza la maele. Yangote. Lorsque Tom s'est chanté, Oka Maloba, Oka Nzembo zo pénétré zo kota âme, et zo kabola moelle na jointir. Que Dieu nous aide. Aouti ko beta eloko moko a vidéo na tamboli batine ngango hier sur la dîme. Na roya tout décortiquer.
Du coup, ekotisi mbutu na confusion. Tala, mino osaka na nzambe. Osaka na nzambe. Donc, conseil na opesa la mutu mozo landanga. Rassure-toi, ozo sala nzamba aza na kati, etikala na yango. Peu importe forme nango. Peu importe o mokili ko lobeto kanzo te omoni yo. Et ya nango malamu, mais yo ndenge oza wana par rapport ya oza, par rapport to monaka na yo, par rapport te, ba niveau o te. Yo oza mutu moko yo oza pigeon te, yo aigle. Omoni yo sala très attention. Sala très attention. Nini nzamba loba na yo. Que Dieu vous bénisse. Je crois na lobi mukeme na lobi ebele. Na molongo ya bato bazwangolu na nzambe. Na koko wangana te nazali na kati. Mbali boso na yoka. Nzamba zo nionga. Nazwa message mo pour frère papa Henri papa. Kala penza avant même ba confinement. Bon dommage que na rolo bango te. C'est tellement grave que me tondi mangate. Mbali boso na ka nzamba nyonga. Ba ola kisanga ina vision. Nzamba lo batane na pambola mo mbalo. Regarde comment il est. Mais regarde là où il se trouve, ta mamba osa. Na ka nzamba nyonga. Nzamba likola zo kanga. Na wa kosa na komba nzambe te. Nzamba zo nyonga. Universel, j'ai élevé, nourri les enfants, mais ils sont révoltés contre moi. Au plus, autant version, au cas regret na motema nzambe. Nzamba zo nyonga. Il est là en biwa bon. C'est ça. Que Dieu nous aide. Raison, but, cause, o nzambe, atinda basakoli. Eza, pour nous rejoindre ça. Ba âme nanzela c'est tout. Moto ako dérouté, ako dévié parce que toi batu. Mais pour ça nzambe ezalara moto azonga. Bible zoloba to veiller enfin que oeza boiter et dévier te mais se raffermir. On parle de nos faiblesses. On s'embrouiller moment parce que vie chrétienne est la vie ba ona baba mais mutu ezala mutu azonga na présence en Nzambe ba émission nyonso yo boyoka bat basalaka o bino bokantseza ba critique na ba jugement ezala kana objectif moko ezala mbela pona bandeko wana conscience na bango esala parce qu'on peut tromper tout le monde mais pas sa conscience. Mais ils savent. Que Dieu nous aide. Et étant encore de Christ, autour ça les aura de la tête pour nabango. Muto simba mitema et nzambe. Enfin que nzambe la bonzambe na ye a ça la grâce. Deko wanangolu. Aux en appel, aux en habité. Et tant on appelle les araya kozala pasteur teni n'était mais oyembara. Wana yebarake surtout sur bengami na gloire. Yaya sur bengami na gloire olingolinga te Satan a retenter yo. Satan a tellement jaloux, diable a tellement mabeke. Mutu oyo il faut asala combo. Tope wana combo. Pona ye il faut y tirer gloire wana. Yende fois tirer gloire wana. Ya on bomoni la plupart abatu baza élevé d'une manière ou d'une autre na domaine songolo pakala mingi bagumba melaye. Yaya baroya o proposer yo. O lingo lingate. Ya on moni prudence belé. Yesu po koma bisiko akomi Satan ayaka. Et pourtant, il est destiné à ça. C'est ça le diable. Alors, il y a un cola qui s'est topé au kosayo, qui a repé sur le monsonglote. Et l'autre, on a zola kayo, et ça katinayo. Nanzambe, au komango, et ça, ko ibandeni ko se situe. Ce qu'on mingi ba sedaka.
ningi basedaka yango babenga le père des mensonges. Bandeko, soyez prudents, soyez prudents. Nous allons permettre de expliquer comment on m'y battait là, comment on m'y battait là. Mais ce qui est vrai, Dieu parle toujours en avance avant ma béco mamutouye mokonde. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa maintenant
métamorphosé osimi mosambo maladi na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa ponzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.